C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous Bonjour partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Nabangonga nyonso borozwa ngai Wabino, Papa Lianzi Fumu Toto, soldat du théâtre congolais, combattant du théâtre congolais, humoriste congolais, Lianzi Fumu Toto Wabino, Molobeli Yaba Oyo Bazanga Mongongo. Tolobapo Sango Eme Mama, Tolobapo To Sauver Nation, Tolobapo To Biki Sabato Babika. Merci Nabino, merci Naba diaspora congolais nyonso oyo bope saranga litoi oyo bope saranga pe misu ya komona ngai naba oyo bope saranga nzela ya kokota na bandako na bino na banzela ya télévision na banzela ya ba téléphone na banzela ya ba ordinateur na bino. Vraiment, merci Nabino Nyonso, merci vraiment, merci na Christelle Mamoulopongo, merci na Papi Nzola Meso, merci na Vanessa Moussao, merci na Liliane Amelia, merci na Meta Anzele, merci na Binoto, merci na Mireille Mayamba, Mirabel Mayamba, Maman na Christopher, merci na Bino. Ya koloba lelo belé zali, et puis ya ko kebisa batu lelo ezali. Merci na Yves Malou, Kinshasa, Makambo. Merci na Kalebas congolaise. Merci na Bino Nyonso. Bayo bolingaka na panza na pesa sango na ba oyo bazana lito ya koyoka. Lelo na koloba pe lelo na kokebisa. Mais avant na kebisa, ya koyebisa bino kaka ezali, ya koyebisa bino kezali lelo nazana na souci ya koloba mingi na justice congolais na biso. Justice congolais na biso ezo sala to ezo sala te. Toloba te. Mongongo nazo lobanga Lianzi Fumu Toto soda di théâtre. Mongongo nanga ezo yokana te. Yves Malou. Lobela ngai Kalebas congolaise bo lobela ngai. Mongongo oyo nga nazo loba. Ezoyo kanate, justice congolais. Ezate nazo lela nazo mituna. Boye bisangai. Tomona kana bamboka misusu ya bapaya. Tope na bamboka mikili ya poto place tozali. Na moto babengi artiste aza moto aza valorisé. Aza moto akendaka inapercité. Likambu ya Chiko Pululu tokotika koloba yango te kino tokomona ma justice congolais telemi ezusu makambo yo po tozo sekusango jour au jour po tozo la musango jour au jour parce que tozo mona tozo loba lokola tozo loba te artiste munena kende karabwe Pululu azaki artiste simanda kote Pululu nzeta mobeso apeli ebongo ba biso nzeta kokauka tokopela ndenge nini justice congolais fo to la muka justice amboka na biso justice congolais fo bo la muka moto akoko kufa boyete il faut bo benga yango zo bona batu bazoleka toujours na ba télévision pona ko réveiller batu pona ko la musa batu bo la muka pona ko la musa pe justice amboka botala pena na ngambo ba comédien botala na bangambo ba comédien pourquoi likamba ba comédien justice congolais bolekisa yango kaka boye pona nini koluka koyeba ndeko akufi pona nini koluka koyeba tango akufaki avant kufa autaka wapi azalaka wapi atambolaka na banani. C'est ça mboka oyo ezana mibeko tope na loi balandelaka Congo totutaka tolo ke toza mboka oyo mibeko ezali ke toza mboka bato mayele siko ki mayele na biso ezomema biso na bozoba boye pona nini totelema toloba bobenga ngana susi na ngai ezali justice congolais bobenga batu oyo bazal oyo bakotaka na ndako mokola liboso abimisaka Chiko Pululu monstre d'art boyebisa biso toyeba sort nango eza wapi et puis bobengela biso mwasi ya Chiko Pululu toyokaki ke mwasi ya Chiko Pululu aza na justice mais nzoka te aza na justice te lokuta bozota biso wapi na confusion
ye wana komi ya aswanisi belle famille aswanisi famille biologique à Pululu ye wana sali boye akomi nani partout tokomi kolobela ye lokola star menzoka taza star te biso tozolinga nde tolobela toyeba vérité ya liwa ya ndeko na biso monstre Pululu Chico Dar artiste congolais artiste africain oyo aningisi mondi mobimba moko na moko faleka ne sambisolo bobengela biso mwasi ya Chico Pululu kokobo moto mona ya komi na justice azo samba abeta lisolo ya liwa ya artiste munene devant justice itala likambu oyo justice congolais oza wapi tozolela butu moi et puis bino bato bozo komela ngai tout le temps na ba téléphone bozo komela ngai na ba réseaux sociaux bino bato bozo komela ngai bozo komela nga na ba Facebook bozo kebisa nga to kanelio na Kinshasa koya te yo zo telemela koko yo zo loba ba vérité ya koko yo boye bokomi ko finga ba n'importe quoi je m'en fous de ça ngai liandifu mutoto na koya Kinshasa pe nazo ya Kinshasa muto akosala nge loko azate ta ba benga nga combattant du théâtre congolais soldat du théâtre congolais ezalaka pamba te na bandi litio banda na Kinshasa oya yebi vous comprenez? Ba oyo ba yebi ndenge na litaka pona ba comédien ba yebi ndenge na bundaka pona ba comédien botika ko komelanga ba message ya ba intimidation bozo comprendre botika ko komelanga ba message ya ba intimidation pona kotika koloba te na koloba kaka tangu na lobaki na betaki lisolo ke koko azali mwasa ma magicien koko kufela mibali bochaki tememelelo bat musu ba confirmer ngo me bino batu bozola nanga na ba réseaux sociaux pour boke bisanga pour bobangisanga ke koya Kinshasa te toko beta yo ke koya Kinshasa te toko zokisa yo bokosa le lokote na ebisi bino kala tenga na zo ya Kinshasa na 5e mois oyo kaka ya 2020 bozo mona nga na zo avion inde na Kinshasa natala yo muto zo komelanga na ba réseaux sociaux yo muto zo kebisanga pona makambo Pululu nga na kotikala na kokanga munoko te na koloba koma artiste akokufa na ba manzaka koma artiste akokufa na menace koma dossier zo bimaka ko jour au jour ke bakangi téléphone basali boye makambo boye bimi pona nini justice congolaise wapi tango bozo ka makambo boye basala kanini babengaka yo mwasa Pululu toza na posa na oyaka na justice yo kingani yaka na justice yo mwasi kingani yaka boy yo mobali kingani yaka boy yo muto memaki yaka boy yo muto docteur o yambaki etamba yaki na premier soin yaka boy yo muto sala ki autopsie yaka boy et puis autopsie Pululu timo ya lelo toyebaka sort na modi artiste munene lokola Pululu bokesa la autopsie te ponani toloba te justice a Congo ezate toza na posa justice esala na ye likambo ya Moïse Mbiye tangu na yaki nazobeta sete nazolela mama Olive kote la mwana Eliane Kitoko azana muta ko bundela ete to yoki ke bomemi vraiment procédure na justice oui c'est bien bomemi makambo na justice mais bino bomemi makambo na justice comme que tozo yo kalisusu ke Moïse Mbiye azui avion a voyager mais en justice ya modèle nini nzambe na ngai oyo justice a modèle nini banduku apenza boye bisanga na nudunga la sie bisanga na justice oyo eza ya modèle nini yebisanga nanu titi mupapa mamouche veut dire moi c'est à pembe oyo akotsa panique na Europe mobimba yebisangai ezali nini justice a mboka na biso esalaka te tomonaka soki bokangi Koffi Olomide ye moko akendaka ko se présenter na justice pardon soki na lobi lokoto mabe poza munoko na ngate boyoka nde lingala français bolandela ngango troté ozo comprendre ngali yanzina zaka mungongo ya ba oyo bakokaka koloba te tout le temps nazobengaka Eliane tout le temps nazosolaka na Eliane nazotunaka Eliane po azoboya nde kosala ba audio abi ba audio na ye bakomi kotambusa yango yango azolingana nga koloba nanga na ba audio te tout le temps azosolanga ka na téléphone na tuni me procédure ezokende ndenge nini te toza na maboko ya l'État te toza na maboko ya justice tozotala justice akata makambo justice ikata makambo na ndenge longo bani Eliane oyo aza na famille ya mbongo te aza na famille riche te to ndenge bato lelo bakomi kokondane mwana bakomi kofinga ye bandimi ya Bethel ba fanatique ya pasteur Moïse Mbiye bakomi kofinga mwana na ba réseaux sociaux bakomi ko dénigrer mwana oyo azali congolaise
azali mwana ya mboka esengeli tobatela honneur na ye parce que azali lokumu ya ba maman esalama te na justice moko ya pays moko ke mutu oyo bafundi ye to mutu ata bavoka baye kose présenter ye moko la question ye moko le message question il faut azala pourquoi amata avion akende toloba te tolobela ba oyo bazana mingongo ya koloba te justice congolais botelema na likambo oyo tozotala tozozimele tozofungola misu toyeba soki kosuka wapi parce que Eliane aza na mutu akolobela ye te Pasteur Moïse Mbia azwa Eliane banda na âge ya 16 ans soki 17 ans na batan nyonso avandi na eza viol na yebisaki bino 2020 oyo ezali juge point tolongoli mo oyo balobaki ne juge point na 2020 juge point pe toko juge bango Pasteur Moïse Mbia amati avion ake wapi boye bisanga likambo yo et puis bino bato bozo komelaka ngai pona kokebisaka nga koyebisaka ke koya Kinshasa te tokobeta yo ngana koya Kinshasa ngana za Janifa ya te na yebisa bino ke mongolo bokomona makona ngana Kinshasa bo bambanga mabanga rien Kinshasa ya mboka na ngai Kinshasa za mboka na ngana za mungongo ya ba oyo bazanga mungongo na kolobela ba oyo bazanga koloba lokola be Eliane bazana bato kolobela bango te bazana famille malamu te bazana famille oyo biso ka photo pesa bango apui biso ka ba diaspora photo lobela bango justice congolais faut sala justice amboka na biso tozana posa na bino tozotalela bino tozozimele bino na musika boka sa to mona bino te tozomona bino Pasteur Moïse Mbia mati avion ake wapi pona nini bolobaki na ngana finga ka lisusu te zo finga ye tangu tendresse azoloba soka za kana munoko ya awa to munoko ya se boza wapi po bo commenter po bo finga pe tendresse na ba commentaire po na ba chaîne o tendresse azoleka bo talaka yango lisusu te mais ceux qui bozo tala ngo bozo parvenir ko tala yango c'est que boza ko encourager ye afinga ka Kalunga soka zoloba ezali par rapport ya koloba pona ko la musabatu pona liwa ya ndeko la biso shiko pululu bino bandeko misu bozo mona liwa eza normal mais na bamboka misusu liwa eza normal te batu bakoki kotika ngo bongo te toujours batu fo balobela ka yango pona nini to réveiller justice congolaise ya kolala justice congolaise alekisa makambu kaka boye akipaka te mais normalement na mboka tant que artiste akufi il faut balandela bayeba kufa ki pona nini loko nini menye na liwa nini salaki akufa briske boye nde yango bomoni moni Kalunga zoloba joli Kalunga azoloba toujours azoloba mais yo liboma ya tendresse oyo ndumba salite ba cancer ebeta yo na maboko ndumbo sali ki ndumba na peau noire osalo sali nzoto salite nzoto mbungi osali ki ndumbo sali ki ndumba ekokite na peau noire oyibi ba mbongo ya ba sénégalais oliena oseo pesi osea paralysé tango osea comme na paralysé kimie okomi kobimana bana ya mikie oyo ko bota mais fa oyo zo la kisa batu fa butu moi fa artiste noir mais mwana na yoti tala ndenge komi ko bebisa elongi ya mwana batu mwana wana tango mwana wana azaki pire petit ya ba artiste comédien azaki bureau ya ba artiste belé ata ba o bazana potwa azalaki na mwe elongi na malamu mais tala kokuta na yo na tendresse komi kokendo ko melisa mwana ya batu fa ba diamba tala mwana komi koleka na TV elonge finani lokwa likofi elonge komi ko yinda lokola sambetu elonge komi ko fina lokola botutu mbebe komi noir lokola goudron batanga na prince kaka pona yo tendresse ndumba ya oyo salite oyo banduta elonge mbungi mwasi sans taille sans sens tali bumu munene loka mutana kibeka ale oleka na TV oloba pona Kalunga moi je suis Kalunga soki batu bakotelemela te ngana bando telemela kayo au jour il est très vaurien oyebi atako koma kombo na yo te oyebi atako sala dissection ya kokoma kaka ya pamba oyo sima kambo batuna kona émission ngana yebisaki o mema kaye ya kana yango tanda yango na mesa banda kokoma ngo avant finga Kalunga c'est mère de la femme là où tata na lobi français bien te bo janga te boyo kalingala po langue maternelle na biso ezali français te ezalingala français toloba ngo po to akaba teti na Congo nde to timela idéologie français
boye bisanga itango mwana mwasi azofinga kalunga tanga azoloba ba bêtise pona kalunga ke makambo etali ete ya asala ka théâtre ke ye kalunga tikala ko bengisa Chico Pululu na ba film ete potanga bande ko bengisa falaka ya ko zwaka eti na ndako tendresse liboma ndumba oyo ya ko tala nde na bengisi Chico Pululu tu fina yo nyama tali bumu lokola ndikila nyama mwasa salite mwasa banduta tu fina yo ko finga kalunga na nini yo bolimbisa ngai po bolobai na ngai lisuko finga ka lisu te wi na yoka kibino mezo pesa nga kanda po nazo tala ke mutu oyo atomboli drapeau ya mboka na biso tamula i joli kalunga mutu ya défendre drapeau ya mboka na biso kalunga aza en vie mais biso ka ba congolais to tala tendresse na ba YouTube tozo permettre a finga joli kalunga ngai ta on lobaki ba vérité ya koko nga na baki koko mwasa magicien koko azalaka na Benin azalaka na libala ne na Benin koko akufela mibali plus de 3-4 mibali na lobaka ngo na bombaka falaka tala ngambu na ngati asoke noko tala kaka bato oyo bazala mingonga koloba te pona nini atala pe ngambu na ngai nazo benga yepo na lukai na linyuka na kibola bola na Kinshasa na sokola e tendresse tanga lobaka makamba ba comédien amona naka tout fina yo ni ya mwasa salite okezwa mwana bato ya mukie tala mwana bato ya mukie azobeba si Pululu pa bandaka bondenge fa na ilongi komi ko bebe ilongi komi lokola butu Pululu pa bandaka boina koko ti lelo yo kota mabele soki yo pe fa na zolanda kaka mwa ba $20 ba $10 o azwaka na ba internet ba kolo ba site ba pesa kaye yanga zoke no sombela ko mwa polo azo sombela po ya bando sombela yo tiko lo sombele te po yo za butu na ye mais ye basko avenir no za wapi komekana kalunga te tendresse komekana kalunga te bande ko na ngai oyo botala ka YouTube il faut botelemela ka mwana mwaso soka zo finga batu oyo basala be sport ya mboka oyo bino bolingaka batu lokola bakalunga baza bato basepelisa bino tamulai même na ba YouTube même na ba CD même na ba cassette boyebi yango siko zoba ya mwana oyo ndumba ya mwana oyo tendresse liboma ya mwana oyo mutu esalaka bien te salite ya mwana mwasi oyo bozo permettre ye akeno kofinga kalunga. Et puis na ba raté na bino bat botala ke vraiment na bino bat botala et puis botali et puis bo commenter bo féliciter et puis bo mitema mabe franchement bo mitema mabe après ce que bokoya ko komelanga oyo ko ya Kinshasa te so ye Kinshasa to ko beta yo so to ye Kinshasa ngana ko ya Kinshasa muta osala ngelo ko azate nazo ya Kinshasa na 5 mois bozo mona ngana zo avion nazo kita vraiment na Kinshasa nazo zela bino to kuta na bino fara parce que ngana zana mungongo ya kolobela ba oyo bazana mungongo te. Yves Malou, Kinshasa Makambo, Calebas africain et Calebas congolais, pardon, Calebas congolais. Bo pesa sango na mungongo oyo na ba oyo bazangi mungongo. Oso comprendre. Et puis bino bactère Eman Kasongo, bactère ya Eman, soki Herman Kasongo. Bozo komelanga bozo finga ngai. Je suis Bogar. Botala mbebo rose. Bogar nangana ko sala ngote pona ke ndolala ka basa bato. Bogar nangana ko sala ngote pona bimaka na basa bato. Pona sala infidélité jamais. Boko yoka nganga pena makambo wana te. Et puis ba jeu d'attrape boko mo sala ngai bino ba actrice akaya ya nani koma ya mwana ngona Herman Kasongo. Boko mo tinde nanga ba demande po boluka bo senga nga ba numéro po bo sala ngai geste bo senga ngai tolo mona ko pesa bino e tolo mona ngate. Bozo luka tolo mona nga po bo publier nga na timbeli bino. Tala bana basi bosopani belé bana ya groupe Herman non tala bino nyoso na yebi bino bilongo botine na ba demande na Facebook oboko mo senga nga ba numéro bo senga ba numéro wa WhatsApp po boya na ba tricage moko boye bo ndoko sola nga bo ndoko flatenga po boye sanga ke non la ki se tolomo na kola ki se tolomo te ozo comprendre ngana za lokola président na bino te président na bino za infidèle président na bino ngate muna lobaki makamba showbiz ya président na bino asalaka de showbiz Herman Kasongo na ebité azana débat bord na ebité azana bord ya sima na bord ya liboso na ebité bos kizenga non ba diaspora bozotala ngai pardon vraiment o bopesa nga matoi Herman ye moko mwana mwasi azo filmer ye abendi ye na sima tomoni sima na eza ya kofungwama kanke mobali sima eza ya kofungwama lokola nzota mwasi aza muto mibali basangana kana ye na sima baninga na ye mibali siko toloba te bokomi kolanda nga tina ba Facebook pona kokebisanga bokomi kolanda nga tina ba Facebook onga acteur Herman onga actrice Herman onga ndeko Herman ke bana yo na Herman soko ye Kinshasa to ko beta yo
sikoyo bozo bangisa nga bozo intimider nga pona loba te na koloba ntosala nga eloko azate ozo comprendre nazo loba na mingongo ya bato oyo bazanga mongongo justice congolais toujours nga nazo telemaka na point justice congolais Moïse Mbiye amati avion pona nini Kofi Olomide tomonaka Kofi Olomide ayaka kosamba ye moko mutu nyonso amonaka Kofi Olomide ekosamba ekomi kaka tanga Moïse Mbiye amata avion pona nini tozolandela makambo na mosika tozala posa excusez tozala posa oyo azana réseau bopesa ye réseau soki kaka toyoki Eliane Kitoko akwei o azana tort tokoboya na justice congolaise pour jamais mibeko eboya ko bimana mineur pendant que mutazo bimana mwana 16 ans 17 ans c'est kazalaki mineur bolobela biso bosolo tozota la justice toyoki dia pasteur Moïse Mbiya mati avion akei ba avocat ka batika losambe et salamana na justice mokote botika biso trafic à justice otolinga ngote justice oyo ya oyebinga naza ndeko songolo pakala justice wane sekoya justice wane koya changement okota au jour mibeko zo changer na mboka ozo comprendre mibeko zo changer fati béton bozongi c'est la biso justice akala ou ezalaki ke o asali mabe ya président na biso Kabila le père o sali mabe il faut mériter tumbu na yo botiki la biso ba trafic o boyeli biso tozoloba po tozala mingonga koloba ba oyo bazangi mingongo ngali ya ndifumuto to soda di théâtre na kolobela bino atabola ndinga ba réseaux sociaux bokebisinga na kobanga bino te po na koloba bozo bangisa ngate lukanga na Facebook yo mutoza na poso lobela nga likambo yo mutoza na poso bangisa ngai artiste Eliandi Facebook ezali artiste Eliandi Instagram ezali artiste Eliandi et puis yo mutozo bangisa ngai zwa numéro na nga oza na poso lobela ngai +33 753 61 53 comment kuna bangisa nga ningo zo bangisa nga na ba Facebook bangisa nga pesu na WhatsApp tokutana nayo pona moni numéro na pesi bino numéro na nga mususu bozo sali na pesi bino WhatsApp na ngai ya +30 mais na moni bino boyaki boyema bebo komi koloba biloba WhatsApp +30 69 49 720 711 finga loba bangisanga mena koya Kinshasa justice congolais faut ça là ndumba oya tendresse ngana ko telemele banda lelo ti lobi kalunga kozana munoko asete me munoko na yengai posa na niveau kalunga te makambo kalunga sala yo nano sala ngote di bomu lokola ndikila momeli diamba mwasi ya fulu mwasi ya salite kende na fulu niama kota zamba Moïse Mbiye bayebisa biso pourquoi Moïse Mbiye amati avion justice non ekati makambo te. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous